Nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Biso soza frappé na douleur. Ceux qui a kanga makolo na maternité na ye, belem sous to bimarate. Oya Koufi Aza Mutuna Biso. Je lance un appel à tout le monde, surtout les enfants de la maison, les acteurs du groupe Sans Souci en général. Oyo balinga qui est, na balinga qui était, Moutousora Koufi, on doit enterrer tout ce qui s'est passé. Servi la culture congolaise que 13 ans durant à réussir à garder et à pérenniser Kobo Sans Souci, nous ne pouvons pas en aucune façon accepter que l'obsèque naé est à négliger. Sans idée de quémander. Dieu en a décidé autrement. Donc le Dieu qui nous avait donné les présidents pour de chasse, le Dieu Ndebouto, à répondre. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusuté, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette. En tout cas na bela ki tension makasi. Na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension suicide, bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Nazali na problème mwana bane kolobate, na bane kokende na orthophoniste. Donc va déclarer que moi comme handicapé à olobate. Na étant on a ko exemple papa Moïse. Moïse a l'équisi moi la délivrance de l'homme na komi loba. Na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo na ngai. Nazali na problème mukanda. Toi réponse na zo kaba régie. Na raison mo kezata na sens te. Na komi moi c'est sengo na zo mukanda, na zo pe musala. Donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wa sai na bomo na nga toka na nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube. Nazo fela bino na moto. Tozali awa na morgue cinquantenaire wapi pai nzoto ya papa na biso président na biso pour déjà ezali namoni délégation munene ya ba comédien ezali awa tolingi toyeba sikoyo ko baye awa kosala nini pe eloko nini esangisi bango ebele pena awa ezaka mpona kotika ko poko ezalaki lobi me baye kosala nini lelo awa CG. Bon, nous savons tous que nous sommes éprouvés. To Koufeli moko ya Katina Biso, na kombo ya président pour les chasses. Oyazali président ya groupe Sans Souci, puis vice-président il y a un TPC qui est l'association nationale de théâtre populaire. Donc association d'artistes comédiens azaki moko ya ba vice-président. Lobby atika kibiso tozaki na pasi, tozaki na résidence familiale, mais lelo toyaki awa na lombango biso ne longona bande kwa libota famille na biso artistes comédiens dans le cadre de la solidarité sociale. Toya puna ko ambome toyebi tokutana likama wana mbala moko ndepesa biso mwa mayele ke na balikama boye bozolela bobino nyonso bokufili na kolela bobosani ke il fallait d'abord kozwa soin ya nzoto ya ndeko na biso mbala mingi ya kosala likama nde lelo toyaki awa na cinquantenaire elongo na famille na biso baartiste na bandeko ya groupe Sans Souci on a déjà aussi dit ça makambo etali kwa mbome. Donc tina oto yaki to moni to zaki na omari de ronabiso Belleville pe aya ati to zaki na d'abord na moi lisanga na biso moto solaki na découvrino zali na libota Boshilo dans le groupe Sans Souci Guy le vice-président
Massimo, tout ça, dans la famille Tina Oyoyo, Toyeli, Awa, Yango. Mais nous disons aux artistes comédiens, parce que les artistes demandent programme Ezandengenini, Balobi, Ndengenini. Oui, il y aura bientôt un message au Toko passé, Pona, Toeba Mokolo Nini, Toko Kutana, officiellement, tu as annoncé, il y a un déconabiso, et puis tu peux ça, Boni, Makamundenge, Eko Salama, Nyonsoana, et Ozaka d'abord, après Libota, parce que la personne appartient d'abord à sa famille biologique. Donc, famille biologique, et surtout que Azalaki, vice-président de l'association NTPC, le président Massoum, le président Lomé, le président Nyonso, je sais qu'ils auront le temps de se Yakokutana pour nous boni pour rendre hommage digne, mérité na ranaye. Voilà, c'est quoi bazako benga biso bazotuna siko matanga ezali wapi. Pour le moment, dans OCP là, l'Ilobane ou na moko ya Libota. Parce que d'abord c'est la famille biologique, il y a Kolo et Bembe. Il y a une biso do ya na deuxième position. D'abord, mon tour appelle sa biso adresse et si ka wapi matanga ezo salama ezala moko ya Libota. Papa Mbote. Mbote. Pesi kombo na yo zali na kata famille. Oui, ngai Bruno, naza neveu ya président pour de chasse. Dans ce groupe, il y a sans souci Baebi, Bruno, Maketa. On a sepeli mingi na ndetu kutani lelo awa pona kwambome koro ya président Poudre na elongo na groupe sans souci na baninga mususu basotika bisote banda e bandetina nga otoza awa. Na ninga lobabo pour le moment tout ça kana na Kassavou na avenue Sandoa numéro 34 et pas 39 pardon et pas Yemoko Moei la résidence nae Isika Azalaki. Est-ce que vous pouvez faire la référence pour village ça monene ba? Non, ça na arrêt Lubumbashi, soit à direction Gambela, soit au côté de Gambela Lubumbashi. C'est-à-dire entre wana sokoye au coma pour se trouver par la cour de chasse. OK. Mais soni toyeba Gingombe yozali moko ya pilier na omari ya groupe sans souci oyo au jour le jour toyebi. Est-ce que vous avez un mot à dire avant le passager? Bon, Karandengo Lobby, en tant que membre parmi les piliers du groupe Sans Souci d'Afrique, Nazo Senga, Nabatonio Sobaï Baker, président Poudre a servi la culture congolaise que 13 ans durant à réussir à garder, à pérenniser Kobo Sans Souci. Et puis à produire parce que babiso oignon c'est toute la production autobimi na règne naé tozali awawa donc nous ne pouvons pas en aucune façon accepter que obsèque naé est à négliger sans idée de quémander, mais nous avons l'espoir que les efforts vont se converger. Potokunda, notre président attend un record et puis digne il y a obsèque où il a mérité, c'est ça. OK, AG. Je n'ai pas grand-chose, sauf que Bissos nous a frappé la douleur. Donc je crois que c'est les moments de guerre lobby, tout là que on a été atteint Bisso. Alors mignon donc à Rotikala Tatan Bisso. Donc le monde entier est Bisso, c'est grâce à lui. Donc il n'y a personne à contester en haut. Ce qui oui, le ban nango alanganze momoko soki akanga makolo na maternité na ye belem solution to bimarate. Du fait qu'il a zalara mtema polele poto bima et nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à lui. Bato ba msu bazali bande belé bazo benga tous les jours, je crois c'est le moment tant que okutana na bande ko nyonso baza musika to senga na ba vraiment faut bazala pembeni poto simma na bison sur le boko na loboko to honorer parce qu'ils a merci. Est-ce que vice-président, vous avez un mot d'ordre pour le groupe Sans Souci? Merci. Nous avons l'habitude à l'obaté. Nous avons vraiment l'habitude à l'obaté. J'évite de parler parce que nous avons parlé. Mais tu le sais, le mot d'ordre est allé. Je lance un appel à tout le monde,
surtout les enfants de la maison, les acteurs du groupe Sans Souci en général. Au Balinga qui est, na Balinga qui était, on tout sera Koufi, on doit enterrer tout ce qui s'est passé. De venir assister, apporter leur pierre pour que tout Kundae n'a pas honneur nyonso. Merci beaucoup. C'est Josal Kamabasta. Non, c'est là, mais nous disons à tous les grands mots et les artistes comédiens nyonso de garder une pensée pieuse dans la mémoire du président pour la chasse. Donc d'ici là, je sais que même le comité, tellement il était vice-président, avec cadre monnaie dans l'association, le comité de l'NTPC va se réunir, va discuter en ce qui concerne Kamakambo et Kwele Libiso. Donc, comme a dit Bochilo, d'abord c'est le clan est touché. Le clan, c'est les clans sans souci. Les clans sans souci, c'est le clan qui est touché. Moi, je ne fais pas partie à clan sans souci. Nous, c'est le clan Lisboy. Ce clan est qui touché, le clan sans souci, nous voulons que pour télémander, pour télémander, nous sommes là. Mais nous pouvons télémander pour ça que lengi, ceux qui bana bazole la papa, bakoko bazole la papa, et ça ka beauté, et ça la ka lengi. Nous vous appelons seulement à l'unité et à l'amour. Dans la circonstance, mon sous yaka pour s'angisa biso. C'est ça la force. Biso artiste comédien, c'est l'amour, l'unité ni tozaka ensemble. Ni tolobaka, l'unité renfort et fait vaincre. Bato atuni biso mingi que surtout qui kaka ba télévision, ba radio, que na réseaux sociaux, par exemple pour les choses à Koufi. Bato azoy baté, par exemple pour des choses à Belaki, il y a des femmes qui ont biso surtout. Pour il était sainement malade. Belaki, comme tout ça, Belaraka. C'est un peu ça. Est-il les frères qui ne battent pas sur le réseau social qui a Belaki tension ou peut-être qui dit Azamutu, malade de sa robela, Azamutu, Azayuma. C'est un peu ça. À retenir que le président Pour était vraiment malade. Il était malade. Donc, Belaki, et puis Azaki prise en charge, Azaki dans l'hôpital, Azaki hospitalisé, Baminganga Bunda, pour Babikisaye, mais Dieu en a décidé autrement. Donc, le Dieu qui nous avait donné le président pour les chasses, le Dieu Ndebouto, à reprendre. Torlobelo, on y gloire. Et surtout, il a pris en charge la santé. Oui, il avait sa carte, il a pris en charge. Et puis, il y a des soins, qui sont à AGJ, même dans ma santé, sous assurance santé. Je sais que même carte, il était dans la maison, donc c'est Dieu qui a décidé que Atika Bisso. Donc c'est ça. Notre rôle au Bakaka. Mais nous savons que le président Poudre n'est pas mort parce qu'il restera éternel à travers ses œuvres, car l'artiste ne meurt jamais. Merci beaucoup. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati, eza ya bana ya Congo. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Maison Kati do, eza ya bana ya Congo do. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, Isuki sae, pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair, FD Pio
pioche baproduit ya maison kati yango wana ekanga. Maison Kati amemeli biso baproduit naturel ya bien oyo ekotraite nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele. Rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, nde azo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga, bazana bonne santé. Bazwe loka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa leke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike, eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté à fouté là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? D'abord nous naye na Nigeria wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez retour oui kokende besoin oui tika supposé la Saint-Thérèse le seul et l'unique comme ça oui.
Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce comme Sainte-Thérèse. La mission. Si manango. Exactement. Mais ça ici ya kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va pesa kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Poso mwindi. Mais makanisile bendele. Bonjour. Papa Sulle, DiCaprio, Papa Sulle, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomoui de l'Omaïremo. Il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Moutego le guaté, on va s'attendre au mobile. Il y a un gros JB service. Et Zakaka, on a dit ça. Oh, Angola, Brazzaville, Tozuket, Kalamengite, Mokili Mabimba. Ah, oui, non. Donc, à longo de Bissopil, il y a ma cambo et ça qui 40 jours, mais au moins la contenir ça dit 6 mois. Papa Sile, il y a mis ça dans ma voici. Oh, bah ça va ne pas la la moto. Place il y a série, il y a Kotabilo. Et ça il y a José Baïla. Cyber service. Et ça coupé tabango toujours. Frappe finale, frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Sala, sama profite dada, olo magyo sala, papa nangai, sama dada kaba solo magyo sala. Dama bika moi esili nanute papa, dama masakoli elekipe nanute, ya wabibi kama mo, wabibi kama mo, wabibi kama mo. Zambe apambola mama Christine Koyenga na Europe. Alléluia.
kwa ye komboyo kombo na nguya ye komboyo kombo na lobiko ye komboyo kombo na nguya ye komboyo Yesu kaka na komboyo balongaka te basimba elonga komboyo eza na nguya komboyo kombo na lobiko ye komboyo kombo na nguya komboyo Yesu komboyo Alléluia, on s'en bouge pour la Jésus. Zamboyo, Zambenanga, Yabatomba, Yabaprofeta, O Zamboyo, Azosala, Yesobonana, Bilembo Yangoyo, O Zamboyo, O Zambabilembo, Zambaba Profeta, Zambenanga. Samboyo Linga yango bien Asala bomoi Asosala Yeso bonana Zamba profete nada Zambenana Zamba lisekwa Zamboyo Zamboyo Yaya oh yaya Yoso pecha mololo Hallelujah Kembo mosanto Yesu na yo bongana kembo mosanto Siga ngai na bine